Fumukusu azali bongo nesongi ya nzila molakisi nzela epai ya bayindo pe bongo mokobi ya mosala oyo Mfumukimbangu abandaka bongo na mibuko toko kama libwa na tuku mibale na moko to pe bongo 1921. Tokolikia ete Fumukusu azali bongo mosali ya Nzambe kasi boyebaka malamu te na bonzambe na religion na politique na science nyonso ekotambolaka esika moko okoki kotika moko te mpona osalela mosusu. Tokobanza ntango bonzambe ezokamba politique to religion ezokamba politique ezosalema na kati ya bonzambe pe bongo science pe na kati ya politique, science pe na kati ya bonzambe. Matondo mingi na koliki ete kolandela manaka ya Mfumukimbangu soki toza na kati ya religion na biso penza biso bayindo mpona kolanda matambe ya Mfumukimbangu na tino ete tokoka kobika. Ebongi ya mbote bananu likambo yango ya majorité na opposition euti wapi. Pamba te ebele ba mimonaka te kozala malamu swati ya kozala neteni moko songolo nzokande ezali biloko mindele bakeleli biso yango po bakoka kotiela biso désordre po tokoka bakonzi na biso bakoka kokamba te. Yango wana bandeko bapanzisango yambo nanu esengeli boyeba ete awa ndakisa na Congo na biso totikala jamais kozala na période ya dictature pe totikali jamais nanu kozala na période ya soi-disant démocratie to pe libéralisation ya démocratie na mboka na biso. Pamba te tozali ko vivre tina lelo 3 étapes. Tozali na étape ya esclavagisme, tozali na étape ya colonisation oyo ezali forme ya esclavagisme échangé pe tozali na néocolonialisme. Alors soki tina lelo tozali na néocolonialisme tango nini bato bakokaki kolobela dictature, tango nini bato bakokaki kolobela ke tokomi na démocratie, soki lelo mpona tokota na époque dictatoriale ndenge bazali kolobaki non bato balobi la dictature mobusienne me biso tolobi ke Mobutu batiaka ye na bamindele. Or tango bamindele batie Mobutu awa partout en Afrique batiaki presque basoldat bokotala bien ke politique politicien balongwaki na bapouvoir. Na Brazzaville tozalaki na Masamba Deba azalaki soldat. Boke tozwi Idi Amin Dada na Uganda azali soldat. Presque bazaki ebele ba militaire parce que na l'ère on est période de guerre froide, l'ère mire ya Berlin kwei IRSS panzani to komi na période ya perestroïka siko ba monaki ke système ya ba parti unique na Afrique et ko pesa avantage siko na ba dirigeant africain wana po basalela nationalisme vi ba pression o bazalaki nango. Les mêmes mindele ba créer ba pression, les mêmes mindele nde ba créer sikoyo ba opposition nde ba bandi ko soutenir opposition pour ne banda ko tia ba désordre et pas na biso. Alors soki par exemple bazali ndakisa lelo na opposition tozwi pe bazali lelo na majorité parce que ebele baza na majorité le bazali pe na opposition bazali s'opposaki na Mobutu. Alors soki bayebi bien ke bango bazwaka soutien ba mindele bazali ko soutenir bango po bakoka bongo kotia désordre na période ya président Mobutu. Et que lelo ba opposant pe ya lelo bazozwaka ka soutien mindele po batia siko désordre kana kati ya bokonzi ngana koliki ete na majorité na opposition na lelo ne sika to komi fo bavande sika moko. Fo bavande sika moko pona nini? L'union fait la force. Ceux qui tozali unis par le sort, il faut que tozala unis dans l'effort pour nous libérer bamboka na biso na maboko ya bapaya. Parce que aussi longtemps toko vivre kaka néocolonialisme et kozala na biso pas si poto s'en sortir. Parce que système économique na biso evande la maboko na bango, enseignement système éducatif na maboko na bango, système politique na maboko na bango, système financier
eza na maboko na bango bongo bokoloba sikoyo bokobima sikoyo na pasi yango ndenge nini tokolika ete États-Unis mpona ezala États-Unis barepresentant ya baroyaume ya Europe oyo bakendeki kokabola mabele ya États-Unis mpo basala baétat d'Europe na Amérique basanganaka ntango basangani bakolo wana nde baye kozwa sikoyo likanisi ya kosala États-Unis nde bakati sikoyo relation na bango to basengi indépendance na bango na Europe. Alors Europe mpe na tour na ye mpo empêcher baaméricain donc bandeko na bango oyo bake kosinstalle na Amérique bakontinue koya kozwa bato awa epuis bango bazanga lisusu gato bango sikoyo bakonsidere mabele ya Afrique ke mabele oyo mpe ya bango bato batikalaki na Europe bango mpe basanganaki na conférence de Berlin mpo bakabola Afrique yango lisusu. Alors soki bango basanganaki biso mpe awa na Afrique soki tozwi par exemple na conférence ya Accra bokomona ete bato bazalaki na bomoko na conférence ya Accra ntango bazokende na table ronde bakendaka ni opposition ni majorité donc bakendeki en bloc pour l'indépendance et na kobanza lero bakendeki en bloc tala kutu ke Mbuta Lumumba aza na prison me bandeko baza kuna table ronde bazo réclamer ye il faut ya tozala bomoko. Alors pona nini lelo boko éviter bomoko wana parce que bomoko wana esalaki kaka à peu près 11 jours donc le 30 juin va proclamer l'indépendance 11 jours après sécession katangaise opposition et botami et banda wana tozokende na désordre donc ceux qui tolingi désordre kwa kosila tozosenga pe na bandeko majorité na opposition bakwa kovanda esika moko pe batika kobenga ba impérialiste po baya kosunga bakotikalaka jamais kosunga eza lokola bantilope mibale boza koyokana te to bozo discuter ya likambo moko bozo benga léopard to ngando ya kosunga bino me bokozala bilei na ye. Matondo mingi na mutu na mwabino na kobanza na bayebi ngai malamu bayebi ke uta na bandi mosala na ngai ndenge nazobundela bayindo nazalaka kaka na ligne oyo na changeaka te pamba te naza na posa kokoma député te naza na posa kokoma ministre te nazali pe ata na posa kokoma président de la république te parce que mission oyo nazali na yango ezaleli te na niveau oyo wana mission oyo tozali na yango ezali mpona kobikisa loposo mwindo mobimba na bisika nyonso bazali bakoka koyeba bokonzi mpe bonzambe ezalaka nini kasi nayebi te ebele ya bato batakisaka biso na penchant koloba te Fumukusu aliaka mbongo ya majorité nde bongo aboyaka opposition nzoka nde na bonzambe même soki boke kotuna pape ata boke kotuna l'ayatollah moko akoyebisa bino ke ekotikalaka jamais kondimama na n'importe quelle religion mokonzi oyo azali na pouvoir azala jouer ya bétranger ekotikalaka jamais kondimama parce que ceux qui vont perdre pouvoir dirigeant donc bino nyonso bokomi ba jouer yangwana tobengaka ba congolais en particulier pe ba africains en général ete baza na pouvoir donc tant mokonzi aza na bokonzi eloko ekosala bokonzi na ye pe ezala makasi ezali force intérieure ce qui veut dire ceux qui azozwa ba pression na libanda il faut bino na kati bo soutenir ye sans soutien wana akosala eloko te. Alors suite ya bongo lokola ezali ke ebele ya bato baza na bango manipulable baliaka na bango bambongo pona bango ezali ke azolia mbongo na ye nde bongo bakanisaka ke biso pe toza bato ya basorte na bango ozokende koflate kokende koluka mbongo nde ozoloba ete likambo moni biso tozotambola mboko Kongo eza mboka prophétique eza na makambo ebele ezopesa biso mawa na motema parce que kozala contemporain eza kaka pasi mingi eza pasi mingi basine nyonso nzambe azolakisa na mboka oyoyo
ebele bazokoka kososola yango te yango wana nalobi boye ke naza moto bakaniaka te lokwa naza moto bakaniaka te na kobanza ezali na ntina mingi meme baye baza na opposition lelo mokolo soki nzambe asungi moko na bango to mibale mokolo kaka moko akokota na pouvoir nde akocomprendre message oyo nalobaka ntango nyonso ke mokonzi ya mboka basutenaka ye na kati mpo epermettre ye akoka kopesa maye nzambe azopesa ye mpo akabola na population na ye soki bolobi toute autorité vient de Dieu bo sikoyo oyo eza neti na mboka na bino ewuti na wapi parce que même so bolobi mindele batiaka mais soki mindele batiaka sans ke yo botama na elembo na yo ya kozala mokonzi bango bakozwila elembo wana wapi oyebi ke eza na ebele mpe mindele bakanaki bakota na bokonzi mpe bakotaka te parce que bazalaki na elembo wana te donc mundele aetidiaka osomona alors ntango mundele aza koetidie mundele atalaka kaka yo kota soki okoti nde ya ye moni donc eza na bamakambo ebele lelo tozali awa mpasi eza na mboka na biso makasi ezali ke bato bayebi te baprofesi oyo elobama mpo na mboka na biso mpo bakoka koyeba esika tokomi mindele nde bayebi baprofesi na biso mpe bayebi programme na biso bayebi mpe programme na bango alors mindele bazosala par tous les moyens mpo na kotia biso na kati na badésordre ndenge baromain batiaka na époque ya Jésus azalaki promis azala roi na Israël baromain bambrouye population israélite donc na époque ya Palestine oyo ezalaki sous colonisation romaine alors ekosala sikoyo ke bato wana bacomprendre te Yesu epai na bango azalaki nani lere akufi nde bayekosutuka ke banonso bazwaka kala nzoka ezalaki mutu wana na esika akoma roi akomi crucifié sikoyo au motif de sa condamnation roi des juifs papa nkusu bamususu baza na mabomba ebele matondo mingi nakolikia bamosusu baye na losambo mpo mutu na mutu aza mpe na mikakatano na ye oyo azoya nango en particulier toza mpe na ba oyo tokoki koloba ke apport na biso na kati na société encadrement ya bajeune parce que il faut to investir na jeunesse mpo na lobi na biso ezala malamu tozobunda na bamoyen mike toza nango mpo tolakisa bajeune eloko nini basengeli koyeba lobi toza na bana oyo baza baorphelin toza na bana oyo baza lokola bobenga oyo baboti mosusu bakangaka bandoki babwaka bango torekipera bana wana mpe tozalaka na bango toza koencadre bajeune tozolakisa bango mwa ndambu bamosusu mwa misala bana tozotangisa bana mpona bakoka koyeba vraiment makambo oyo bakoki kosala lobi toza kobunda toza na bilanga toza na mwa lolenge oyo tozobunda matondo mingi journée ya le 24 mars ezali mokolo kondo président ya Yambo Joseph Kasavubu atikaka biso na nzoto ya mosuni kuna na mboka esika epai na bango na Boma précisément mokolo azongaka mokili ya molimo ezalaka le 24 mars wana 69 wana naza kose rappele nazalaki na 5e primaire nzoto eyaki na Kinshasa nsima nango famille elobi te atikaki testament ke bakunde na mboka nde bongo nsima ya mikolo balelaka nzoto na parlement mpe bazongaki
bake nango na mboka. Mais le 24 ezali mokolo président ya Yambo atikaka biso. Omoni eza pasi nanu Yambo koyeba valeur ya mabele. Omoni biso tozebisa mindele ke babosana te ke Nzambe mutakabolaka mabele po Afrika ezala Afrika oyo bango bayaki ko découvrir ko banda na koko na bango Abraham ayelaka awa nzala bana Israël bana ya Jacob bayaka wa pona nzala bango moko pepo bakoma ndengo bakomi na bayaka wakaka pepo na nzala mabele na bango ezalaka na poto mais babosana teke bango baza banvahisseur banvahir mabele na biso pe bake banvahir mabele ya Amerike. Biso eloko tozosenga bango bazonga na mabele na bango banegocie na biso po biso nde to bakolo mabele ya Afrika. Mais système o bango bazosala banda baya kobomaka biso kokosa biso kotutisa biso mitu ena nsima nango penza basala système moko zomona baforme batu moko pona baservir bango estango bango bakotisi pasi bakosaka ete eza badirigant na biso batu bazotia biso na pasi nde sika oyo bozomona batu bazolobake naza anti-mundele. Siko batu bazwaka mindele lokola ba bienfaiteur nde bazomona biso lokola tozosala mabe tango tozodénonce mabe ya mundele. Nzoka biso tozodénonce mabe ya mundele euti na biso ti parce que po biso pe toyebake mundele azosala mabe awa na Afrique eza Nzambe asala mokili oyo akabola mokili yango na biteni wana lokola tindelaki biso mfumuki mbangu mozipoli ya mabombama nde azolakisa bamabe nyonso. Alors mindele siko bakendeki pe kokolonize Asie, Chine ezala ba Japon ba Corée nyonso na ezalaki sous colonisation européenne. Mais po sikoyo batu wana babima kuna bamboka wana pe ezwa ba indépendance na yango, est-ce que ezalaki force ya bango moko to force ebandaki nanu na Nzambe kolo likambo nde apesaki pe ba asiatique force po babima? Alors pa pesa bango force ebisaki bango kaka nini bozonga na culture na bino pe na bokoko na bino boko comprendre valeur ya mabele pe tina ya mabele nde bongo boko batela mabele na bino. Alors na lolenge wana diamant ya Congo eza ya ba Congolais, pétrole ya Congo eza ya ba Congolais, biloko nyonso ezalaka na Afrique il faut mindele ba se rendre compte que eza biloko ya ba africain. Alors ce qui yozo sala kaka mutu makasi ozoya banda babanda kozwa yango tina lelo bayebaka bien ke esilaka te, mais epai bazokende kostoke yango bayebaka quelque soit quantité bakostoke lokola kuna eza kose reproduire te mokolo moko ekosila kaka quelque soit quantité ya mai otie na ba réserve na yo, mais yebake mutu aza na ebale aleki yo kaka parce que soki yo na ye relation ekatani eke yo oza susu na accès na ebale te, soki osalaki provision ya 50 ans yebaki après 50 ans okokoma vide, soki provision ya 200 ans après 200 ans okokoma vide parce que osali provision limitée, mais yeba bien que sike utaka eza illimité. Mais mokolo moko mutu mwinda kozonga mokonzi na bokonzi na ye pe na mabele na ye. Voilà tina oyo biso so bolobi na biso na kende neti na poto na okende kwa envier neti nini na poto eza kuna parce que mabele na bango eza neloko te. Soki lelo
bato bakamwaka ke bake na poto bake kokuta biloko bazokuta kuna bake kokamwa yango mais nazoyebisa bino bandeko bajournaliste mpe bandeko balanda bosala recherche na histoire. Europe ya avant 1482, Europe ya ba série même ya ba 1600 bazala même pas l'autoroute. Soki mundele pai na ya yebi kosala nzela munene ayebelaki yango awe pa na biso. Mundele a détruire histoire na biso, a détruire ba réalité nde bomoni ndenge basali wana lokwa basali. Bato mobimba napesaka exemple moko moke. Tant totangi na bakelasi balobi nini ke bakoko na biso bazalaki ba sauvage, bazo vivre na cueillette, bazo vivre na racine, bazo vivre na pêche, na chasse. Tango toza na primaire lokola bazolobela ngo na français, tango balobi cueillette balobi na biso ke bakoko bazalaki na bazamba kolia bambuma makaku tout ça. Bakotisi yango na mitu na biso, bakoko na biso bazalaki kolata becorce d'arbre, biloko bazebola ya babisi yango nde bakotisi na mitu. Sikoyo makambo na botangi na primaire na université to na humanité bokotikala kotanga ngo te ndenge etikali grave na mutu na yo bongo etikali. Sikoyo tango meme okomi na université lokolo tangi bacours mosusu soki bapose yo question comment vivaient vos ancêtres, oko répondre te na mayele ya université, okozonga na mayele ya primaire pono o répondre ke bakoko bazakolia ba racine eza babimbiolongo, bakoko bazalaki kolia na keyete yaki bambuma makaku na bamatonge nzoka kolia racine bakoko na biso bazalaki kolia ba tubercule, donc ba mbala na ba manioko eza racine mais etonda na farine bango babengi yango tubercule. To yesikoyo na cueillette mais euti na verbe cueillir, donc tout fruit eza cueillette. Alors siko lelo bango bamanga na basafu na bapaipai na ba esoliama soko lobi pêche mais nayebi te soki lelo bazosala chasse mpona koboma mbisi na mai parce que bakoko na biso bazali kovivre na pêche. Mais soki olingi olia mbisi foka kokende na pêche, soki olingi olia nyama nde okende na chasse. Voilà. Et soki olobi ke bakoko na biso bazalaki ba nomade, mais lelo ki nomade Kinshasa kako eza na ebele baza bana ya commune ya Kinshasa, Lingwala, Barumbu na Kitambo. Mais tango ba place ekomi muke bafongoli commune ya sika Ngiringiri nouvelle cité na Kasavubu, Makala, Kimbanseke, ainsi de suite. Plus que batu bazo pusana bozo kende ko pusana ka lelo biso to boti bana bakomi bana ya Matadi Mayo, biso to laki bana Lingwala to yeba Ngiringiri to komi bana baselembao lelo bana na biso bana Matadi Mayo. Siko wana za ki nomade te, est-ce que ki nomade zaka ko sala ba déplacement wana te? Donc komoni basa ko mbrouiller batu na minoko na bango ya to lingi to zonga nde na bomoto na biso. Batetango tozoloba ke Congo eza indivisible, mais ngai na kobanza mentalement ba Congolais baza divisé na sentiment tribal, sentiment clanique, sentiment ethnique, sentiment régional oyo mundela tiela kibiso na mutu. Parce que maemazoleka na nini na Kasai na maemaleka na est soki esalemaki na province moko ya France to ya Belgique, ezala par exemple na Liège to pe na Bordeaux to na Nice na kobanza France mobimba to Belgique mobimba mbele se mobiliza pona kosilisa bitumba na est. Comment boko kondima na est bitumba ezali, na Kasai bitumba ezali, na Kinshasa kermesse. Et na Kinshasa batu bazomela bazolia bazosepela na bango bongo bolo bake biso tolobaka Congo eza indivisible. Indivisible mbala mususu pona bato balingi basala balkanisation. Mais il faut tokolisa sentiment panafricaniste
na boyindo na biso. Boyebi bandeko ba journaliste, Congo eza ini na bamai. Bamai nyonso ya Congo esangani ekwei na kati ya fleuve. Soki toye na mboka Kinshasa, soki tozomela mai ya fleuve, to Kinshasa aza capitale ya Congo, donc toyeba bien que na Kinshasa oyo na bamai ezouta ngambo ya Brazzaville, bamai ya Ubangi kuna tina Centrafrique, ekoti ti eye bamai ya nord est nyonso eye eza na kati ya fleuve. Donc so capitale Kinshasa ezali ingeta parce que batu nyonso baye kolanda mai na bango awa. Alors soki tokoti na nani na Congo central wana kutu nde pire parce que eza esika oyo normalement esika tosengeli totia capitale même ya Afrique parce que na tango bakoko na biso bayebaka bien que tellement que tosangani biso nyonso bamai nyonso eyekangani ke kovanda kuna bambisi na biso na bamai na nkota yango komona na kati ya kota wana Kikongo mutu na mutu aversa kota na ye yango komona bankota nyonso elobamaka ndakisa na RDC nyonso eza na kati ya Kikongo. Alors mutu amibengaka lelo ke Mukongo akoki jamais koprone xénophobie, jamais akoki koluka kokabona na bandeko na ye parce que tozali mélange. Mutu akomi lobake soko komi lobika ke ngana za Mukongo yeba bien que na mboshi na mungwandi na ngwaka na muluba na musonge na mutetela na muyaka na nyonso baza kaka bakongo. Yango sikoyo mutuna na biso ye poto pesa preuve wana parce que bele balaka te wana baza bato likolo toze eloko moko te. Yo za na bakongo na Congo central olobi dilonga, yo lobi longa dilonga, donc sani muluba lobi dilonga, yo lobi nzinga ya lobi mujinga, yo lobi kumi ya lobi jikumi. Na ebite soki boza bandeko te. Alors na kati ya Swahili kuna musika barabe baye bato bango bakutaka kuna minoko bango bazalaki kolobesali mélange na kiarabe eboti munoko bazobenga Swahili, mais na kati ya Kiswahili nima bango balobi nyuma. Alors kumi etikalika kumi, tatu tanu kaka, maziko bon na ebite siko bakongo bake kokotisa nkota kuna ou bien bandeko bazalaki wana bazakolo bankota wana oyo ya bakongo wango kaka. Siko pona nini lelo bokota na kati ya imperialisme ya kokabola bakongo bongo bolo bakateno biso toza bakongo bao kuna baza baswahili. Tala siko erreur munene suite eloko wana baye kosalisa bandeko ya Congo central. Nazwela bino occasion lelo pona na lobela bino eza pasi na mawa ebele bagangaka ke baza ba spirituel pe bayebi spiritualité ya mboko meza mawa. Fumu Kimbangu abandi musala na nkamba na tango ya kala princesse Louise alongwa na ancien royaume Congo nda akendeki na royaume na empire Lunda. Siko Mfumu Kimbangu atelemi mama botie kombo na ye Louise. Mfumu Kimbangu akeko sukisa mikolo na ye na empire Lunda do na Katanga. Premier président Congo central. Deuxième président Équateur Bangala o bakengelaka Mfumu Kimbangu na boloko. Troisième président mabele ya Katanga o ebombaki Mfumu Kimbangu. Quatrième président mabele ya Katanga o ebombaki Mfumu Kimbangu. Abali mwasi mutu ya bakongo. Siko na relation mwana wana donc mama Lembe Kabange na âge na ye ba jeune nyonso ya bakongo bakobenga ye ndeko na bango mwasi. Président Kabila aza beau frère na bango. Batata nyonso na ba mama nyonso ya Congo central bakobenga mama Lembe Kabila bakobenga ye mwana.
président Kabila bokilo na bango. Mais tala siko na makambo oyo bake kokosa bango kuna bazokoka koyeba te ko soutenir beau-frère na bango na ko soutenir bokilo na bango. Babimi kutu ba anti badingi ko sentir yete. Eloko munene oyo bayebi te na se ebonga ki bayeba ke pouvoir eza rotatif. Moni na pesi bino ka mo accord muke pouvoir eza rotatif. Et oyo nyonso wana esalemi spirituel. Alors Mfumukimbangu atelemela ki na Congo central. Gâchette ya Afrique ya France Fanon ezalaka na Congo, précisément wapi na Congo central. Esika bako déclencher. Nesika bande kwa Congo central batangisa na mokili. Comment bako protéger pouvoir politique à partir ya pouvoir spirituel pour société ekoka kokoma libre balakisi ba Congo transition. Et balobaka biso bazongisa biso sima na nani parce que bozo bosana ke pouvoir spirituel bo respecter angote yango na bambrouiller bino. Alors na lelo bazana risque mais ba profiter parce que ezana nu tango. Ce qui présente Kabila akendeke na ba Congo akepa ba beau frère na ye akepa ba bokilo na ye mais ba bokilo ba yambi yete ye pas au plaider innocence na ye alobi nzambe bozomona nazokende me bazoboya siko réponse ya nzambe tango koya yango na nazo prévenir bande kwa ba Congo nazoloba na bino bozala mayele pour Afrique mobimba Congo central zala mayele. Alors omoni bolongwa na sentiment tribal parce que bino bokoki jamais ko pratiquer sentiment tribal. Donc boza penza dona lo bandeni ata une seconde ba peseli bino ngotango te. Matondo mingi nakobanza batebele bayebaka teke na mai nalobaka makambo ya Yesu aza ya bamindele ke tozalaka kan moko na Jésus. Omoni eza kaka mpona pesa bino ndakisa moko eza lokola ozwi président ya Corée du Sud ocheye wana ozwi président moko ya état moko ya barabe ocheye wana ozwi président moko ya Europe ocheye wana ozwi président moko ya Afrique otie batandami sikoyo bozwi barabe ata 10 arabe bocheye wana bozwi 10 asiatique tout donc 10 coréen bocheye wana bozwi 10 soit congolais soit africain boche wana bozwi 10 mindele boche mutu na mutu pona koto kokende na bandi okomona choix ekozala clair. Même président ngaza président ya Mali mais okokama na ba Uganda bakeka ke pas président wana poka kaza noir parce que ayebi ke soki na kepa ya président aza noir ngai africain na se retrouver mundele pe même aza français ti akendeka pas président ou aza mundele arabe pas kokendeka bongo asiatique pas kokende bongo. Alors sikoyo réponse malonga ezaka mokolo match beta maka soki lelo ata Sénégal azobeta na par exemple na Uruguay to Paraguay to azobeta na mboka moko buto na barabe boko remarquer que ba noir nyos bakomi ba sénégalais mokola moto bakomi ba ivoirien sentiment wana est-ce que mfumukusu mutachebi nango te eza naturel yango wana ba yindo fo ba yeba malamu ke Yesu na Bible asalela même sentiment Matthieu 15:24 à Lobi il a été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Et il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Donc, pour les étrangers,
do bayeba malamu ke aussi longtemps bakosambela kaka to bakolanda matambe ya bato wana bisuka dendo ekokontinue kozala place spéciale awa dendo place spéciale na poto. Alors soki moto azolia dendo yo ozolia kisuka ya dendo nayebi te meme na considération de valeur azozwa yo nani ntango ya bwaki bamakolo ya soso bambanga bamikuwa bevida badia bwaki yango mpo bambwa badia bino bayindo boke boweli yango ye sikoyo avandi na kote pena vrai misuni eza nayebi te azozwa yo nani quel que soit otie cravate quel que soit orule na soki marke nini ya motuka metanka bokomi na mesa ye azoyeba ke tala mongamba na nga ye oyo. Alors soki otie basuki na ndenge botiaka soki atali alobi tala oyo azoimite nga seke nga nazali maîtresse na ye. Donc moni na motindo wana biso na kolanda justice wana oyo nzambe ye moko asala bayindo mobikisi na bango mutu mwindo meme pape meme nani bakire catholique bazondima yango mpe baconfirme bayebisi bayindo ke aussi longtemps bokosekarte na mfumuki mbango lobiko eza te. Donc nazosenga kutu na bayindo baprofite nango lokola kaka papa alobaka ke nzambe aza mwindo mbala moko barenonce na occidentalisme barenonce na bango na arabisme meme bolimbisi na asiatisme. Donc bazonga na kati na Afrique mpona balobaki lokola nzambe aza mwindo soki apiakanga suki krepi etikala krepi ya nzambe natikala mwindo ya nzambe apesanga mbika wangila naliaka balituma na nga bamboto na banini epi apesaki nga nkota naloba boyindo. Matondo mingi nakotikalaka jamais kozala président ya vita mais nakopesaka conseil na badirigeant ya vita pe ya sport na biso en général nga nazali na côté spirituel. Donc même imana bakoya kozwa conseil epa na biso po biso toya chef spirituel. Likambo ya vita eza likambo mosusu soki bomonaka na insistaka likambo moko na vita bobosana te ke le 4 janvier esalemaka mpo na vita abimisaka mobulu mpo na meeting ya kasavubu ezalaki te mpe nini defete vita azwaki. Donc boyeba kobalisa eloko wana. Alors vita eza n'importe quelle pe équipe te ezali club de l'indépendance na bandi mponga na tia nanga commentaire te même na basupporters boko remarque ke ve club aza na basupporters aleki même équipe mosusu ebele ya poto. Lelo vita akoki se comparer na béquipe ya poto parce que même badirigeant bazodirige vita moni toza boyene tozosolola na bino na média ebele bakanisi soit mfumukusu enviaka eloko na vita na enviaka eloko na vita te mais nalingaka vita a jouer rôle na ye mokolo vita ko jouer rôle na ye wana pe Léopard a jouer rôle na ye bokomona ndakisa oyo bakolakisa ekokumba changement munene na mboka oyo. À titre illustratif tolongoli makambo ya sotozu neto balikamba 4 janvier mouvement 4 janvier eza vita te tango politique a recours à l'authenticité ya président Mobutu edondwaki équipe nini esalaki gloire na mboko ka vita mpona nini monyango sikoyo ena tango vita ekotaki malade bokomona to omoni bon eza média mais boyebaka ke nakotikalaka jamais kozala président ya club parce que soki mokolo mosusu badirigeant ya Daring batransfere mbala biscotte na ntango Daring aza en pleine compétition en tout cas eza choquant eza trahison mpona mboka na biso parce que Daring ake kodéfendre coupe d'Afrique ake kodéfendre pardon Congo na Afrique sikoyo aza na bameilleur joueur na kati na ye
et bongo siko bino ba dirigeant wana bo banda ko teka ba joueur ti o wana il faut ezalaka condamnable na kobanza nde na bongo ba dirigeant ya vita to ba ebakanisaka ke naza ko envier kiti wana na envier kango te masolo nde muteza na tina. Na bongo bayeba boye na mokili soki mutu wana asali ne yo eloko te kodinga te mpo mutu mosusu ayebisi oyi na ye yo mpo yini ye bagene bolongola na esprit na bino ke mbongo ya kisi ezalaka to mpe kisi ya mbongo ezalaka eza te magie ya mbongo eza te seul secret ya mbongo musala considération ya bavaleur ya wana banda nanu na kondima ndeko na yo mpe kolinga ye alors ndima œuvre ya ndeko na yo parce que à travers ye oyo ye azosala na kati na ye wana o nzambe apesi ya sala yo ndo kose retrouve mpe na kati moto azwaki likanisi ya kosala sapatu amibikisaki te mabikisaki bato nyonso oyo bakokaki kobeta mabaku bazoki na yango to bakoki koniata sende moto oyo asalaki mpe linete amibatelaki te me asalaki eloko oyo kobatela bato na bamipepe na babiloko oyo ekotaka na miso to mpe oyo akendaki kokóma ntina niveau ya kosala balinete médical lokola bongo. Donc moto na motu oyo azali banda na kondima ye na ngonga oyo mpo biso tokóma na bandako ya batelespectateur mpo RTNC a se déplacer aye awa mais bandeko batuni biso mituna biyano oyo biso tozalaki na yango nde kosunga ebele ya baza na ndako donc likabo ya kotuna biso mituna botuneli yango mpona bandeko bazolanda biso yango wana tolinga kongo na biso na yango wana osenga na bapoliticien na biso botala susi ya botala pasi ya peuple nde tosengi bino bozala bomoko yo pe peuple na période oyo tozali ya 2017 toza koinsiste 2017 ezo concorde na 1917 oyo bavertisaki bamindele tozokende bientôt centenaire ya 2021 donc jeunesse bolongwa na distraction ya masanga distraction ya basi ya kindumba ya nini bozwa vie au sérieux na ngonga oyo tozali bapoliticien badrible bino pete bambrouye bino te mais bozala concentré botindika bapoliticien nyonso toute tendance confondue na bomoko soki bakokanga na force wana eke bakozala na soutien ya biso peuple po tobimisa likanisi na biso moko oyo tokotambola nango na mikoleko ya non makanisi ya baimpérialiste aussi longtemps bokokontinue kondima makanisi ya baimpérialiste mpona balobaka ke non biso tolingi intel alongwa mpo intel akota oyo akokota kozala ya bango akozala ya bino te soki bokosala force wana te ezala na kati bokoki kolobake te biso bato tokopona bokopona bokosi parce que napesi bino exemple ya Congo Brazzaville bango moko mutu baponaka lisuba mais lokola lisuba ayokana te na ba français mpona makambo ya pétrole bazongisi président Sassou siko baélection eservaki na nini alors soki baélection ekoservir na eloko te parce que bango bakolongola bakosala nyonso bango mutu balongola président Kasavubu akota na bokonzi consensus bondimi ye mais mokolo balongolaka ye alongwa na coup d'état et bosala réaction te ozomona donc bosepelaka changement na mboka maréchal Mobutu akende maréchal Mobutu akei Mzee Kabila koti bobeti maboko bosepeli mindele lokola basepela te baboma ye bosala réaction te donc soki bomoko wana ekobanda kozala te chaque fois bakobanda ko manipuler bino parce que mindele soki balingi mutu te bayaka kaka bautiliser lokuta bautiliser opposition et plus grave bautilisaka église bokomona langage ya église ekomi kaka koincriminer mokonzi parce que bayebi ke kuna nde balonelaki ebele yango wana tosengi na population congolaise Congo ezali mboka prophétique ezali n'importe quel mboka te alors yo pe ozali n'importe quel peuple te
okota na prophétie ya mfumu Kimbangu omimona ke oza mutu mundela yebike nzambe tata mokeli azalaka na Afrique pe précisément na Congo. Alors yo congolais à travers le monde nesika nyonso ozali linga olinga Congo no makasi pe ozonga na Congo no yango na kimia nyonso biso nyonso liboke po ete toko akotonga mokili na biso ya sika matondo mingi. Molino adana patiemo atakondi mapatiemo oyo patiemo Molino adana patiemo atakondi mapatiemo oyo patiemo Yo quiero que mi colo bango, que